va bien. Oh. Salut chers amis internautes, salut monde entier. C'est mon mingi on émission au sujet du jour. Na katia site nabino la voix. Il y a Vincent Toulouse, c'est bien moi. Bénédicte et ça, yo moko ba présentatrice na katia site nabino la voix du peuple. Chers amis internautes, quand est la no ba sujet hein, de la no ba sujet biso alelo de la ba la Fali, il peut pas du Cap la merveille et héritier Ouattana de la maison mère. Tu remarqué que na mboka na biso ba ministre bazo préférer mingi kotombola culture ya baneko ba mboka mususu ole ba banana kotombola oya bango moko awa na Congo mais bazo préférer kokende kotombola ba ministre mususu et voilà pourquoi le lot robeta li solo ya Fali pour pas to kotambusa micro baladeur to kolobisa ba yaya pe ba mama mutu nyonso fa le kana micro oya Bénédicte sayo ame grand peu ko pesa pourquoi kakapo obima il faut o critiquer moninga oyo ki kokuta liboso ou soit bino pe bato bozo bima liboso pourquoi pas bozo linga osala teke ba et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons un micro et puis ensemble. Là, je vais dire d'abord merci à mon président Vincent Toulouse, étoile de la presse. Et pourquoi pas derrière la caméra, je vois Parouz et ça, au caméraman à Sérieux et à toute l'équipe de la Voix du Peuple. Je vous love tellement grave. On se retrouve tout juste après. Merci. Nabenga héros dans l'ombre yemoko s'est présenté sur Roko t'a déjà teint Roko t'a déjà aux monde en tout cas non nana sengonyo en tout cas Parouz et ça caméraman à Sérieux le coup de commenter zaté bonjour. Bonjour Bénédicte Mouléa. Si boni ba santé. Ouais, santé kitoko par la grâce de Dieu. Donc dans les bons. Héros dans l'ombre, on a bien héros dans l'ombre parce que oui, derrière la caméra, il y a toujours Parouz et Sayo, mais les lots a bien Koloba. Voilà pourquoi Parouz et Sayo, nous, on a radé. Tobé tel solo a fallu na héritier Ouattana, mais par rapport à Yannick Tozoyoka. Kalate héritier aussi ko bima maison mère a sali pe loko na ye et cartonné pe et simbi mais nini susu na fali pour patozo ka keye na fali pour parents na nenga mukete tozo comprendre te et ça vraiment nini bino bodla na musique bino boyebi moi ba source makambo ngo tozo tamusa micro on me camper ko pese la par rapport ya likambo ya fali na héritier polémique on a dit à quoi eza bavandika boye ba créer polémique ou bien muta fingi mutu bon en fait Isaac fali pour parler ko pesa baninga chance te ali ko pesa bango chance ça ko étouffer carrière ya moninga ndenge toyoki yango komi ko kene babi a komi ko diembela ko tout ceux qui ba featuring na ba buba o ba musicien ceux qui akala donc moi makambo le moment trop entre bango mi balé yango biso tozo tango sa micro toye babazo ela nini bon na lobano liboso fali na niveau fali kodiembela ya moi passe so kodiembela na featuring wasena na featuring o baba sai tupana kinam OK so kito bon to bana so kodiembela donc c'est que to lo baké ba fani ya buba ba diembeli pe fali ba fani ya fali pe ba sani ni ba diembeli buba sadi na otala nini na otala tib o basali na fali sali na buba na otala pe tib o buba sali na fali donc c'est-à-dire ba fani nde ba diembeli mais biso toza bot internet YouTube to bi unité de mesure ya artiste les YouTube ko ba ko diembeli za moi parce que to bi ba original ba service ba bloko belé fali za na YouTube wana donc so que tel on est monenga bare pasuka donc et à moi passe mais na bref na mukusi na koloba fallait sali 12 ans na quartier latin na si j'ai une bonne mémoire fallait sali 12 ans na quartier latin héritier sali 16 ans hein 16 ans si je ne me trompe pas donc na niveau ya fallait peut-être une place au héritier za peut-être place au fallait za na bon sens ils ont des places au peut-être héritier falazala on va peut-être héritier longwende sima
il fallait azaki liboso yango sali ke fallait le moins ki liboso plutôt dans quartier latin yango sali ki aza place au azali. Mais si comme tous les actes non toujours remarqué Fally Ipupa aligné vraiment ko sala ba featuring na ba ndeko na biso ya nini ba musicien ba ndeko na awate azo préférer ko ko sala ba featuring na ba américain en plus to na ba américain kuna bango ba tombola culture na bango ce qui par exemple parosia yo oza star moko oyebani nga zo na simana yo okolinga obimisanga na koma pe na niveau wana mais Fally Ipupa c'est comme si alingi eloko wana te alingi kibonga ndenge batu bazolo ba ce n'est pas moi eza batu ndenge bazolo ba ke Fally Ipupa liko pesa baninga chance te net héritier il y a pas longtemps auti ko banda carrière na ye ya ye moko ko ngolongo maison mère mais kaka siko mbala moko Fally sous soit étouffé bon tozo comprendre te yo en tant que muto pour la musique qu'est-ce que tu peux dire? Bon na mkusa no bana na ndenge ya moral ya mutu ndenge to yebela ki Fally na quartier latin selon ba ressources ya ba information de tozwaka Fally l'air alongwa quartier latin te pour na plaisir Fally alongwa quartier latin na kanda Fally alongwa quartier latin azala na l'air ngasa l'album à 3 chemins azala na 3 chansons azala na associé na moi des chamorobo mais tellement vénérambo azala ba plaisir to azu mutu asika ninga zwa ki faire comme un enfant chéri ya Kofi et ça Fally bien te on sait que Fally alongwaka on comprend nazongi ka muki na sima yango Fally alongwaka mais l'air kendaka abundaka na ndenge na ye maga kutana ba producteur ba David Monso tout ça ba production belé mais Fally abundaka na ndenge na ye koloba ke Fally acha musicien pour arosalango azanya capacité au parce que entre nous qu'on se le dise Fally a un gros poisson dans la musique na biso africain puis congolais puis na niveau international so no ba donc papa wemba kufa ne place papa wemba kena na musique a souka moi quelque part mais mutusko a propulsé pena dans dindi sango pena ko tie ko pena référence mo pena ke wana nani vraiment pe is from Congo. Si ko pona héritier Watanabe o tuko bana carrière na ekala mingi te. Nini kokolo ba pona héritier parce que biso sozolo belango ke héritier ndinga aza mutu moko bona mix il faut azala mingi na batoka ba Fally Ipupa il faut ba azala na relation moko ya bien attente moko ya bien parce que atana sima ya Fally Ipupa pe to komona pe le héritier pe akoko na ba niveau mususu koleka plus que Fally Ipupa mais pourquoi banino na polémique? Bon, héritier ezanango musique na biso ezara nango bongo musique na biso kendaka nango bongo mais de la part héritier na obengango eza moi bon ndenga mabete ezara nango bongo mais de la part héritier na obengango eza moi folie Fally pe na mukuse na ba esopaye dans le sens que Fally to mona e trop na ba Robino tozo mona e trop na ba musicien oyo aza musicien na été parce que le lot to comme si Robino aza musicien ya abima na maison mère Robino na niveau ya Michael Jackson bat ba mona nani oera na été so comprendre donc c'est-à-dire na kata F victime azo bazi azo ba télé azo union motiba azo bango abimisa nde bango ko bat ba mona ke musique a Fally etikali donc atiko sa musique ya mopanzi na ye mais côté héritier alembisa héritier sali retira dans l'album a bien za ba chanson bien atika so continuer polémique ça là mais loyal mais na level ya Fally ça on a mis tout héritier c'est mesuré na été dans l'ensemble conseil dans l'ensemble entre bango balé dans l'ensemble na rôle baka que Fally aux grands mutarobo ya ngazate aux grands mais ezo sopayo parce que makambo sana Robino salangonde na bambazi na ba télé kunyanga salangona na ba misena ototanga ba Chief Kalombo salangona bango donc bimisande bango parce que musique a fallu tout le monde a humour partout quand tout le monde a humour à tout qui ba production liboso tout le monde a humour fait donc bimisa tout le monde artiste américain non parce que en solidarité moko boy on monara Jésus a royemba na été maintenant dit Mariana tira allo bani loté du fait que Rachelongi aza de gros poisson sani a oté artiste sanini a OK liboso donc c'est-à-dire héritier de la part il a fallu héritier na bon sens autrement RFA BM au tchanta na page na out
ote artiste ozota référent BM motemezo oyembi onka okomi anta okoma otonga na page na ote artiste héritier atika blo wana approcher aluka yeba basala ki nini po bakoma bafali bakoma place au bazar. Merci beaucoup pour le conseil. Nayonabi place bazar balandio pe bayo qui là je vois Irenos original Kachama balobi ma copine Yakati et je vois bienvenue Mbala ma petite sœur chérie le riche royal balobi vous mela et on ezaki bongo paroles essayo toujours continuer paroles essayo moi ba dédicace na 2 ou 3 personnes. Après c'est mbote na choko frappant pour Berbi la meta Maman bonheur yoyebi na moni dieso de pas la Merci beaucoup par le caméraman Sergei. Il faut continuer Kaka. Vincent Toulouse et toi de la presse mon boss. Batikayo en tout cas merci beaucoup. Mbote Bénédicte. Bato Bolanda bolinga ba kombo na yo. Oui, kombo na Claudia. Oposa moi muke parce que to beta li solo etali fali na ferikani na que Sabino Keneza héritier pardon na fali Poupa. Tu as remarqué que non entre bon mi balé guerre babi mikolo aussi mate entre bon mi balé. Siko to linga me ko tambusa micro baladeur poto yeba bino ne bolinga ba musique ya ngo bolanda fali bolanda héritier. Qu'est-ce qui se passe? Pour biso vraiment tozo ebate. Bon, merci pour la parole. Mais comment on a héritier, comment on a fallu? Bon, héritier pas ça moukété. Héritier tu es héritier banda ouais razoa ka héritier moi na bébé. Donc tout le monde a fallu pas kofi. Donc tout le monde a bazaka ba génération moi banda mambango. Donc pour ngai héritier donc ceux qui héritier na fallu, ceux qui les en rando. Bon, nakati na bango roba mwana zate papa bazate. Nakati na papa baza ba wera, ba jibe, bango de baba papa. Parce que les autres balobi que non fallait pour pas aligner mingi ba message américain que ba message na bango moko bande kuna moko bato mwindu aligner bango te aligner mingi ko sa ba featuring banda. Yango na héritier watana balobi que fallait azo diembela yango moni adiembeli buba acho bi message nzembo ozo beta mikolo yo. Yango na tant que bini bolinga musique ni no ko lo ba pona sujet wana. Bon featuring eza mabeti. Mais pourquoi pas que ça on continue bande kuna bino faut que n'est pas américain. Parce que biso ba congolais to ba complexé. Et bien on te to ba complexé place na pe na boyi na ngote. Congolais a romona mutu moko zo lo ba français. Ye azale msu na français na emo boye ya limité. A romo banga ye et ya uti poto non. To ba complexé. Yo mo ba sakana na Congo. On a complexé fallait to hériter. Bon, héritier à mon featuring té. Bon, donc fallait des hasards complexés voilà. Oui, tout le monde un peu complexe. Pour tout le monde héritier, tout le monde a coûté nani faire ça les featuring. On a ngatem na lobby hein. Ngatem na lobby, Claudia mta lobby. A lobby qui a fallu aussi complexé. Na lobby fallait ça complexé, mais na lobby baza ba complexé. Total peut faire auto ça featuring. Allez faire penate linga la chérie na nganzo topete. Place na pene bongisa ka bekelebe. Mais tout le monde ba featuring sous sulem sous fallait na sena buba tong ba bol baza complexe. Na lobby na ngata za complexé. Pour y pas international na ba niveau ya fallu. Mais face à la paix que bande connaît ba comme paix international, après c'est ba chance. Oui, bon, on peut sa chance, après ça n'a ni chance. Et il fallait qu'on peut sa chance, t'es banal le petit le non boyango. Babiaza kuluko ko étouffé. T'es à quoi étouffé, t'es rita yemba la caractère latin. Nani babenga faire nani. Hérita yemba na maison mais fallait yemba na caractère latin. Hérité mungongo neza mungongo ya falite à quoi étouffé ne le côté. Bon ben bon sa musique, le lope le quoi BM. Nzemba hérité et kangi tobo yango te. Tobo yango te penza en tout cas nzembo wane kangi ngapo na ngana oyo kango sala nga bien so na oyo kango na biterité penza malembe a comme na place yango parce que conseil ni opesa na handicap la merveille balobi musicien international ozo sala fierté ya mboka na ye conseil ni opesa par rapport ya bande connaît ba musicien ozo vivre na bango na Congo. Bon conseil d'en paix ça. Au moins tant que loba tant que tu as envié loba nigérien. Et ça dans monde de théâtre, et ça dans monde de musique, bah comment mata pourquoi? Baza bomoko. Biso a tout ça bomoko te toi baté sur toi les la ranine. Toi la que le côté pour mon mtaza mungongo na. Kibongai kaka. Kibongai on est ce que zo boma. To lingana. Alors que biso ba congolais to zo lingana te. Pourquoi fali hériter azande konaye toi ba congolais ya. Na mboka mupaya bo c'est que nga hériter ngana ndako ne soit falo
ngate pour na préféré américain on vendre na français on vendre na non mais conseil peut ka héritier Watanabe et mto a bandi carrière na esika conseil ni Europe ça et pour akoma na niveau op fali akoma azana ngolelo akoma na niveau pe Kofi Olomide azana ngo conseil ni Europe ça et bon on appelle si conseil na héritier Watanabe ozana talent ya tout n'a pas vu na ndolingo na nzimboni ya lelo na monye koki est-ce que yo kozwa tan ya kolinganga ye comme d'habitude donc na yebi yo oza vient na biso ya bandal za les a posé on a carrière non ebele bino so na ba fali bo ka bana bandal tobo ya bino to kabola mutute mais eloko esepesanga bozana bo moko bolinga eza ta ba leader na bino ko to bo uta oui eza fali oui non pesa ba nyo so mbale ba so to ba bande ko na bandal fala za ndeko na bandal héritier za ba vie na biso ya bandal ozo comprendre no bazana bo moko balingana tolingana po to tombola loko to tombola Congo ta musique ya Congo ndeko mokita po to toel ba américain bazana bo moko mona ba se ba featuring bango na bango ba nigérien ko to ba se ba featuring bango na bango mongo pourquoi pas biso to moni Ferré to moni Fali to moni Héritier to moni nani Fabrigas to moni wa bimisi so ki mapeka Paulette comme bonde kiminga Robinho mwe to moni bino nyonso to featuring et sunga pe biso et ça biso bien botika ba ranking mo mikana et ça on se ranking et tombe la musique non et tombe la musique te kitisa abino so ngana nga fanya fali na ozafanya Héritier so na fanya Héritier na ozafanya Fali te non sepele mso na sepela na ndinga yemba me mutu na ngana lingana mutema e ko za Héritier to tika baba désordre wana to tika babuzoba wana to lingana ah masa ndeni bien ndeni bino kuna ndeni musique ekende bongo nde ezala. Merci beaucoup Claudia Bayoki au moins dédicace na 2 ou 3 personnes bon tu qu'on a conseillé en tout cas là ça n'engage que yé mutape si conseil na yé et voilà ba mbote na 2 ou 3 personnes ba mbote na ngai ya Fali ya na Héritier na bina mabete na lobika comme qui conseil bino surtout bosala bino musala bino bien bona bino bande kona biso metolingi ranking te tolingi bosa musama lam tolingi to Héritier kuna to nani kuna no bona ba famille ba responsable na ba famille na bino ba mbote na ngai na pesi na Valatin Matondo 4 babi papa na Kimia Paris 17e siècle soko boyo sali Paris babi passeport rouge wana Valatin Matondo na Belgique na otala Micheline Zitissa grande sœur propre babi soko boyo Micheline na Belgique no omona Micheline na zalate na pesi bambote na yana na Micheline soldat babi mwasa makasi donc na pesi bambote belé na libota na mobima mama na Sylvain mama na Irma et Nathan. Bah, gros bisous. Merci beaucoup Claudia. Parole de au caméraman à Syrie. Toi continuer. Merci. Kaloji ministre Rankine quand tu as sujet tous en le tobé tel donc photos à la claire tous tobé tel solo à Falina Héritier Watanabe parce que tu as remarqué que ba mission na biso moi ba biloko zara kenga na leki ye asala ki bo ya diembeli en tout cas Kaloji ministre Rankine par rapport ya Héritier na Fali Poupa un mot d'abord pour na batomi balé o ba sa fierté en boka na biso moi bonjour na bango place bazali na yebi ke baza ba star au le Congo et comme tu l'appelles motema qui est autant la date aux États-Unis ba na HR na bango autant na bambo mo ba na mission na bango biso pe na Congo autant na mabo to appelle na Fabrigas na biso to appelle na Héritier Watanabe na biso to appelle na ba Fali di Cap to appelle na ba de la forêt Igwe to appelle na ba papa chéri ba V quadra za la fierté en mboka donc il baza vraiment ba star o bazo mériter bonheur bazo mériter ko zala po ba prouver culture na biso partout ba zala ba défendre mais Kaloji na kacho c'est que tu remarqué ça tout le monde a militaire américain bango bazaka soki moko atombwama alinga pe ba obaza obazo ya simanaye bango pe ba comme na niveau oyaza nango mais on a remarqué biso awa na Congo ezandingi moko te ba militaire na biso balingi miki bongai o Fabrice Emba balingi miki bongai ole bo sala ke bande ko na bino ya Congo bo tombola bango na niveau na bino mais bo so préfère ko sala ba featuring na ba militaire ya ngwana balobi mikolo Fali adiembeli buba mo Kaloji balobi Fali Poupa adiembeli buba bango na ebite yo rolo bani au moni featuring déjà à la changement ya culture so balimba lo baké Fali adiembeli bubanga na roboya yango parce que so buba qui danser en boya featuring tandimi ke asa bena di Cap a comprendre pe que di Cap asa makambo Héritier lo bit danger ça courant te Héritier Watanabe za maître supérieur ya za moto na tembe ya boya ne kaka omoni na vie ndima batu
po ba pe bandima yo. Mais pourquoi pas kotombo la culture na bino il faut OK ne pas ça featuring est-ce qu'il faut que libanda mboka même na Congo to ça mais c'est belé. Ça la manango belé. On a remarqué beaucoup comme plus ko pesa ming importance na ba musicien américain qui a bango moko a. C'est pour échange culturel parce que so d'ailleurs fallait Ebina Bouba. Ils a d'ailleurs qui musique na côté type place Bouba tchakeka. Tandis que ceux qui bisent plutôt yembani et suka na oka ah, c'est pas important mais suka na oka na beronini na communauté na biso. Vous comprenez mais so salima que Igwe a betenet na ba Kassav. Vous comprenez? Bato atala la Kassav ah mais on a vu Kassav va chanter avec c'est qui là c'est Weranson. Il est qui? C'est un musicien congolais. Vous comprenez? Donc qui tient ce comme on va balinga là tu ba koyeba lingala ya ba jona on comme on a été to yeba mon na bango ya mon to be en échange culturel kaskalu conseil on peut ça ba mission na biso ba mission na biso ba fali ni roto tanga ba kombo ba hérité ba Fabregas conseil on peut ça bango parce que bato bazo déclarer ba lobi que polémique eza on a tina to saka nde musa ndenge singeli mais to remarquer que mikolo fali na hérité ba bi eza ko inda mabe kaluji eza ko inda mabe un mot pour na bon disons conseil pour na ba mission o mi balé o ba sa fierté en mboka na biso. Bon, concernant la repesa, on a le bâti. Na fali na éviter watana beba yeba, baza d'abord ba frère, baza ba congolais, baza bato ba défendre musique na biso. On a osepela tende bato bazo le baki hérita lobby, fali a diembeli buba pour ba vie mata. Non. Si réellement ma wata lobby bongo, on a mona ki a fouté. Il n'y a pas bandi ko sala ba carrière solo na ite abanda disque na liboso maga yembi moko abibo pesa une chance et musique ba pesa sous chance musique comme beta maman to comprendre robin yo a beta to comprendre on a hérité watana baza mission au Congo to tela rapper motema na olinga te ba ki tête moko boye na ba ki orgueil na ba ki artiste na ba mal bouche yango et tout ça là qui disent qu'il est un peu étouffé musique comment reconnaître ba grand le pas mal là na bato ba bima liboso na yo pour pas tout baby que hérité a bima pas ya Igwe ce qui hérité les gars TV ont ignoré Igwe 100 000 bato ba na sima Igwe ba que ba ko kiper oté et on tout dit que comme boye bo pesa ngata tout la canesi la pour ce canesi là comme sous politique on comprend donc wata a sonné la a misé na biso a sonné langage à reconnaître ba grand andi mabato ba sala musique yo na ndenge pe ya bien au moins pe que disque ne que font moi makamne pour di cap déjà ça n'a rien à prouver tozo mona zo sala makamba danser azo longa so complexe asali ba featuring na ba danser tozo mona yepe à côté na ben ona bon le so alobi bongo un gilet pe là on linga sala featuring et si mi pe ce que to lo pe que wata pe a diembeli mutu. En tout cas, on les a conseillé à Kaluji pour na star na biso munene fali poupa et puis hérité watanable. Kaluji moi ba mbote na 2 ou 3 personnes. Ba kozanga te vraiment na micro. Na photo qui groupe standard José de Londres tout ça éprouvé. Tout à ko perdre acteur na biso moko Chico. Azala ki na biso moi passer ba bon moment na peu de temps. Et comme on a groupe papa Nkoba. Dans la minute oyo tout ça na matin tout ça éprouvé donc bon na tout à poto. Baïba qui nous a éprouvé, nous avons TV dans la Kumu ya pape, ya mère rêvé vraiment ma cambozo ça la pour na c'est vraiment zama baksa abaksa ibele la fortune nabino nous avons sonaté Léonie Safalani vraiment maman sociale nous avons sonaté général Lulendo nous avons sonaté Kadigasa vraiment bambota ngwana Flore Mubi Matondo bambota ngwana Sida Bilele José de Londres facile à garer maman Charlie Malula na boso na te ba Disha Kalambe ba Gifukiadi Kaluji merci ba Jérémy Lula et for you na boso na te soki to lanzi mabanga Kaluji to risque to lala a sepela non Kinile Makwari Mamboka na Stella Kasongo Mosa Mati bientôt j'attends un bébé bota malamu et ça la bien vraiment ba tout poto tout ça de Kerna Bino featuring à l'arabie mais c'est comme politique et comme polémique et la ça qui ose faible yango olinga a critiquer au papa eka check si Kaluji alobi ke sur moni critique ezala ngo bien mais sur moni mutako mo luka ba ça c'est wana ça kaza luka ba eka en tout cas on a qui intervention ya Kaluji to so continuer car la carte ya ba interview parouza et ça au cameraman à série toleka mbote mama mbote kombo na yo Kati Motema mbote mama mbote kombo Clémence Maman Clémence Leme yo en tant que maman na kati ya RDC tozo betali solo ya fali poupa na hérité watanabe ba aussi ko bana carrière na ya pas longtemps mala moko ba politique na fali poupa un mot pour na ba musicien mibale. Merci pour la question, non, maman.
polémique eza mabe polémique ezala puisque banso baza bana mboka baza ini oui totala banani ba musicien mususu ba américain nde bayokanaka bango na bango pourquoi pas bango bana mboka bayokana polémique yana ça ne sert à croire basa ba polémique yana nga pona nga polémique ya mabe mama Clément sabi polémique eza mabe toke pa mama Kati na lisolo oyo ki afali na héritier Watanabe mais pona ngai ezeke mwana mboka artiste el susu en tout cas na moni eza normal et polémique feza na musala nyonso faut polémique ezala pona ngai na soutenir par héritier papa ça no continuer qui polémique wana obandi musala no sika sans polémique o mata makasité eza bongo na mona on trouver on ezala ande bongo bongo ko pa matsa musala ne maté héritier Watanabe c'est la stratégie mama Kati eza bongo mata lisusu ngalingi bongo polémique luka ba polémique pa kana fali so tiki fali luka mutu mususu susu ki tokolilo Maman Clémence ba qui va conseiller na yo mot de la fin pour na ba musicien na biso ba grand musicien ya mboka na biso pour na ngai na opesa kaka bango conseil ke fali aza musicien munene na mboko yo wata pe aza musicien munene puisque wata yembara bien wata aza ki carrière na mingi asala na maison mère alors tangu ayo longa maison mère ayo ko sala ya moko esimbi coup de chapeau na pour na ngai coup de chapeau na esimbi coup de chapeau vraiment. Merci beaucoup moi dédicace na 2 ou 3 personnes ngai vraiment mingi mon frère propre que j'aime beaucoup Jean-Jacques Douémé na Londres yayo ango de gros bisous Lydie Douémé na Londres Yolande Bengi na Londres sans oublier Tim Skabenge le vieux na moko yayo ango yo kela mokonza banda na Londres na pesi London mobimba mbote na mote dans la lela bino fort sans oublier mutu moso na bosani amona mabe JR j'ai collé là dans Londres yayo de gros bisous. Merci beaucoup maman Clémence et maman Kati nabi ke ba ki conseil na héritier maman Kati lobi sala polémique donc landela fali tina suka makasi ya solo eza nalingana nga fali nalela fali lokwa na kufa nalela pe héritier lokwa na krake kuna kata na mike bino nyonso na sepela na bino menga héritier na lobi papa kitoko omolinga ozo luka wana continue ngoliso so tiki kote su ya mikolo wana penza c'est ça bambote na 2 ou 3 personnes bo monsieur héritier makati akufate aza moi mbali moko aza fort ko saka na héritier te Watanabe kitoko lilo continue bambote na ngai et pas Blaise Mongo production na pesi mamisa mbote mamisa matunga na pesi famika chamanyo so mbote en tout cas na pesi bambote na nga penza na batu nyonso ba olanda ngai Blaise Matuila papa na la joie Matuila esiko zambote na pesi bambote na nga pa bato na boze délai. Merci beaucoup. Parou c'est au caméraman à sérieux. Donc continuer. Bonjour. Ouais, bonjour maman. On s'est présenté. Ouais, moi c'est Yapichou de Panama. Artiste et comédien, il y a Standard, il y a José Delon de Sidé, il est facile à garer, Coco soit guérisseur, hymne national, donc on peut sentir que suit ces zones d'Imae. Merci de Panama pour la sujet en tant que grand star, il y a beaucoup de cannabis fali na Watanabe ko maison mère lobi mikolo ba mbale ezobela te tumito ba problème ngo ezanini en tant que bino ba kolinga musique o bolandela rapé ba star na bino ngo me kampe ko expliquer biso na bato bazolanda yo siko na oyeba te bango mibale baolela nini po esimba te mponga na yebi fali quartier latin héritier maison mère parce que ekebela te par rapport ya nini mais c'est peut toujours comprendre te yango bi tout sa micro to me kampe ko yeba to me kampe ko kota na ba source to ba ça vraiment problème nini parce que wata na place na ya lobi ke non ba pesa chance mais to moni na ngambo ya fali pour ba lobi c'est comme si fali alors c'est plan na récite ya wata ya héritier te voilà te fali en tout cas so ba lobi bongo c'est que ça ba rimer ba tunde ba lobi mais na ndenge na yebi di cap la merveille del campo na limite akolo ba mamwana po héritier petit na bagarre à boule
na ndenge ya idéologie héritier aza petit na ye ozomona donc mpona nga na moni andimi te héritier soki oyoki yango bongo seki eza bato nde bacréé ye mpe na nga monde balobi ke nani fali pupa diembeli buba na mwa featuring est-ce que fali mpena okodiembela buba kasi yango totuni te mpo omoni mikolo mpena toke tozonga biso tu toa bacongolais ezala fali ezala héritier toa bacongolais biso tu toa bana mboka soki tomoni esimbi tolobaka esimbi soki esimbi te tokoloba esimbi te tomona nakeno na bato tu balongwa maison mère fere ntango bake basali nini les marquis esimbaki te bapanzani bilake kote na ye esimbi fere kote akendaka esimbaka te ake quartier latin abose ti aye kosala eloko na ye moko esali nini esimbi seleo ne bandeli esimbaka te ti tellement aza mobali seleo esimba epuis akanga malgré to aoyokana te ozomopwana kabose ntango abeti kaka eloko na ye ya liboso esimbi afanda na ye tolobelaka su kabose te banani oyo nani Fabregas kuta ye sima ya héritier moko kaka mibale misatu Fabregas akangi epuis lelo ye mutu akangi Congo na ndenge Robinho aye kolongola ye mpo mikolo oyo bakita bamata à part Robinho Mundibu eza na osu na mutu te mais départ na kati te pourquoi pas biso moko na Congo to mekara ko sala babiloko ka entre biso na biso est-ce que pour ça la featuring il faut que na musicien américain parce que bango so totali bien bango kuna na ba musicien américain bango ba sala soki muninga za bien na niveau moko boye alinga pe ba o ba ina sima na ye bango ba s'adapter ba comme na niveau moko mais et pas na biso c'est comme si ça le contraire soki muta comme na moi niveau moko boye azolinga ko tout fait baninga et voilà pourquoi héritier Watanabe azotelemela ngo soki pe bon ndenge ka tozo ka azotelemela aligné loko wana tayi bo pesa e chance otika ko kanga ye donc pesa na biso héritier chance na chance na ye kwa ni ye mo ka ko bindi mate ka tana héritier maison même na non pas héritier te ozo mpona ezala nango ba complexité kene zaki bazo sara ne ba union fait la force azaki maintenant héritier a commis quoi pas ata comme pas na mais batu babanga ke kana ki héritier na yona ngai et puis ngane na lo babu na banga ka héritier kana ki héritier na yona eza ma musique aye moni vike akendaki na ndenge moko boyo esengaki asolola ki na mikolo yango kala mibongo question pe moko batunaki ngai et pas moi mbal moko bienvenue mbala aipsinga lobi mais pourquoi pas ba musicien na biso net lo bato quoi ba musicien ba fali bani musique lelo te fala bani musique kala et puis ba niveau au fali akoma la ngoso ka lobi ke lelo atsa mutema malamu a tombola pe bande ko na mais on a remarqué que c'est comme si azo faire partir na moko moni niveau tozana ngo lelo na fali na mboka o na Congo faut to respecter ba musicien roi ba fali moni ba vie na biso ba koli déjà ba vena biso wera ba Igo de la forêt ba vena biso Sultani papa chéri na génération oyo ba fali ba ye bango baza ba vie na likolo ya ba JB ba wera ba Marie Paul ba bango pe bazaki na ba vie moni ba vie wana ba lekaki ba wera ba ye ba wera pe ba roleka siko tikali génération oyo so génération oyo foza la sikoyo makasi ya kobunda foza siko makasi ya kolonga et puis public yo ya Congo RDC po bandima yo ezali pana nguba te héritier Watanabe conseil gratuit na opesa yo za na opposé oyebi musique et puis batu ba pesa o chance ya mbala oyo toyo lobela te mais tondi marapena moi ba likolo wana niveau fali aza nango lelo héritier akomani nango na lo bango te po naza fan clé non et ça va bien il faut ba ebakati mozo mpona niveau fali aza nango fo luka okende pa na ye ke yo za mkolo nanga osalaki ndenge nini po kende boye mozo mpona ekisala e bien mais tokende okana ndenge ba polémique te voilà. Voilà qui conseille dépend na mapona ba mission na biso dépend na moi ba dédicace na 2 ou 3 personnes et kezanga te wana ba mona moni kumu ya papa ya mère ve ba bi Suisse mo mbiza maboko na ye Jili Bindele mloki
madame donc naloba madame ite mais moto na nzambe ya solo oyo natalaka soki namoni lors sœur Marie Misambo atika biso akina que son âme repose en paix namona maman Gantse wana Julie Bindele namoni nzete ya mbila ba okata pasteur Libokanza namoni Ibrahim Kalemba na États-Unis namoni maman Chantal Deborah wana pena do grand petit mère maman oya beauté la ngai Deborah et puis na bosanité Sylvie Kabe ya Didier Kasongo na bosanité eluka makapte tokolala te baza na bango mke Sandi la coréenne na Luanda na mobile na ye trésor lembo qui casse paye. Merci de Panama. Vous êtes ça comme à sérieux. Toujours continuer quand on a une interview. Merci beaucoup. Mbote maman. Comment nga Francis Kakonde tozobeta lisolo ya bamisi na biso ya minene mibale héritier Watanabe na Fally Ipupa balobi rando na minute 0 inda yo en tant que ndeko na bango nini okoki oloba. Bon nga na koloba boy obi bilo mususu ba compare ngote parce que Fally aza baza bamisi bango nyonso mais Fally abimi avant héritier respect wana faisal et puis tout type na âge à cause de mon colonel respect wana faisal nan niveau P niveau de travail niveau ya succès tu comparer en tout cas tu comparer en côté na habité so bino polémique en bo sala bo comparer par rapport à quoi je sais pas par rapport à nini yango biso tozo kama tozo tuna héritier Watanabe il y a pas longtemps au tuko bimisa nini na ye et puis directement ba moto mo yoka ke na Fally zo simba tozo comprendre te nini zo s'est passé entre bango mibale parce que Fally Ipupa alonga quartier latin kala héritier il y a pas longtemps au tuko longa maison mère koya na mbala moko na ba polémique yango mo to tambuse micro attaque ba pandisango toye ba vraiment source nango eza nini bon nga ko ba source nango eza lokola héritier azoluka étape monia moi so matins était au comme à niveau mon bozo le étape mon boy au simba pour au comme à niveau mon boy tu vois ceux qui ont le étape je l'encourage ils ont tous artistes ils ont baza ba biso to artiste comédien ba on a artiste musicien bazo luka moyen ni ko avancer quoi ceux qui ont le étape ya romata. Est-ce que c'est ça vraiment la meilleure façon pour naïe ya ko tombola sous succès naïe bon pour na la kolo bon parce qu'il a ko toucher artiste le roi Fally parce que Fally ali comme musique wala taka Fally mutakiti ba niveau ya Obama so bing sa Fally mama tala tayo moko donc et aussi mbaku tuté dikab la merveille et simbati on peut ça conseil na héritier Watanabe conseil na ko pesa ezaka kino aza dans les bons album la ebimi moi ba 2 ou 3 chansons to ebi to zo Mbappé amo to zo bina pe magé générique simi na ngote en tout cas simbiti mais ba Mbappé to zo bina na biso bon ba générique héritier simbité ko simbité parce que nga ebi ngote nga bina kamena na ebité eza pas nini eza yo ebi pas ngo na ebi ngote donc Rumba c'est bon ok dans les bons c'est mieux basala ba featuring qui est basa la polémique mais attends ce qu'on sait en featuring est-ce que ça façon est bien moni il faut qu'à chrétien nous Fally Ipupa ou soit il faut que ne quand nga bien basa ta moi featuring est-ce qu'il faut que wana ne a salaire abeti libanda a luka se corriger a luka conseil na ba grand o ba bima avant hier autant ces chemins sans problème. D'accord, merci beaucoup. On a qui conseil na ebino boyo ki ba mission biso mi balé to linga bino trop Fally Ipupa et puis héritier Watanabe. Biso tozaka ba pandisango to tambuse micro ba fan na bino nde balobeli par rapport ya sujet na biso tozaki na ngolelo et moi ba mbote na 2 ou 3 personnes. Bon en tout cas mbote na na opesa na pesa merci ningo interviewer nga na pesa mbote na ser nga Coco en Australie, Hollande, Massananga, Danemark, Dieu merci. On a fait la famille, on a bateau va bien en tout cas.
mbote na bino baze belé moi na tanga mono sezate. Merci beaucoup. Tout c'est fait Parousia et ça, le caméraman a serré, na belle la caillou, son belle le nabi que kuna, donc rien à dire. Merci beaucoup. Là, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, je ne peux pas terminer cette émission sans pourtant dire merci à Dieu. Ce souffle de vie, enfin, qui n'a toujours un. Et merci beaucoup à toi, mon président Vincent Toulouse, de toi de la presse. Et derrière la caméra, je vois Parousia et ça, le héros dans l'ombre. Par rapport à ce sujet, au revoir et puis tout ça malaisement. Mais au cas de ça un peu sa mode na non c'est original kashama et maman pour tout perdre lobi maman na nga kati là je vois maman Léonie et ça yo maman Léonie Timba ba gros bisous à toi maman bonheur lobi choco frappant et Vincent Toulouse bon pour la bienvenue Mbala, son abossa news encore na Mimi Cruz en tout cas des gros bisous à toi et des gros bisous na bino nyonso bolingaka ngai o nyonso lingaka la voix du peuple o nyonso lingaka Vincent Toulouse en tout cas biso pe to lingaka bino mingi et tokutani Mbala esima. Merci beaucoup, bye.